Turquie. Surtout ya Katote dit Serge Caché. Est-ce que commissaire Nabi Lokota Maya la Prince. Kokende Chine te. Eva Tumba n'enverse. Surtout ya Turquie te dit Kebako. Yo kendaka Turquie Bilokos, 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 Bilokos. Michel passe à la base man. À la base man, ça peut passer. Je suis belle maman à Jordan premier. Claude Kanou. Maman Eugène Diamode. Oh mami lela Gedone angumba etenise Pichou Kiala. Adélard Damoun. Tika Mayor Longe. Patrick Lomande. Tondolo Bilele. Crocodile Alouozi. Dadi Mbela. Dombro Singa matériaux durable. Groupe G, G2. Groupe G, G2. Oyo Kindoki te, Kindoki. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et ce calema. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Dekunaga naza kuye biso. Dekunaga kilema tukineko. Kutala na biso. Avis du public. Dekunaga ko kilema tukinde. Parce que les longs deko ils ont des fins. Parce que les longs deko toko sepela. Yo mo coupé oye bunenga vie du public. Et benga kea ba musicien ba comédien. Deko comment Abidi Pibi. Didier Masuki. Abidi Pibi. Chez Didier Masuki. Abidi Pibi. Didier Masuki. Abidi Pibi. Nous allons recevoir vos deux sapeurs qui vont faire leur gloire. Je ne sais pas de quoi ils vont parler en tout cas. Moi je les reçois. Soyez vraiment gardez votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Comme je l'ai dit, qu'ils seront là. Ils vont manifester, montrer de quoi ils sont capables. Je vais recevoir le sapeur. Il y a cours de grands, nouvelle vision de la SAP, SAP sans injure, ni insiste, SAP de la maturité. Ils sont là, je ne sais pas, pour ça la gloire à Bango. En tout cas, na kasi ozomona ke na kokite sur la bilame toningai. Na éviter, man balo kaka nde baba basimbikisi bakenda na cimetière ya so je ne sais pas. Bino bolanda bango ozala vraiment patient kokata te kozapete. Landa bango de connaître ce ozolanda. Merci beaucoup, ils sont là. La Bible. On passe par la bonsoir. Ouais, bonsoir, madame Laetitia Esthétique. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Donc, on m'attache. Nadimbe. Et pourquoi le Banate. Oui, en tout cas, match ça nous bien, match ça bien, match ça tout match ça tout comme ça, mais ça veut dire merci bango babimaka pamba te makambeza balobi bokoye bango sur les champs. Merci beaucoup. Alors papa n'était sans nous biso. Merci madame Laetitia Esthétique Sangozali, vraiment tous à la méchant mais toye biso tout ça la rasa puissance de gire ni insulte toye ko expliquer parce que ça la bato belé ba komi ko profiter na combo ya sa puissance de gire ni insulte. Donc tous expliquer lelo makambo denge zo sengela pe makambo banda wapi pe uti wapi. Merci kitoko. Merci beaucoup. Vous pouvez expliquer ce que poème ça a évité makambeza. Oui, mingi to moni ke mbutu mbute koti trop na mambasa. Alors mbutu mbute koti trop depuis disparition il y a grand prêtre Niarkos, grand prêtre King Kester et grand prêtre Papa Wemba le Kourou les rois de la SAP. Alors to moni ke makamango komi na mwa mbutu trop. Yango moni lelo photo zong sabate belé na rai. Ozomona.
parce que nauta kolanda émission moko na niveau ya Kinshasa namonaki ke bato ebele bazotjempe sap mais ce ne sont pas des sapeurs donc bato ndeti bapapa griffe donc lelo papa griffe il faut te expliquer oyo ndusa parce que oza Congo central. Merci papa Bombala vraiment namoni oza vraiment monté pardon limbisa. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème. Nous devons les suivre. Toyoka, qu'est-ce qui se passe, papa? Papa Lobia, papa Falinga, moi virgule, pardon, Limbisa, Aloba. Papa, le problème est ça? Oui, problème est Zali, Karadege, capitaine de l'équipe d'Adimbe la lobby. Takenga, chef de projet, un crocodile à Louosi, honoré Koubiala. Méchant, méchant. Donc batuloko la papa griffe, batuloko la papa patouziana. Baza ba saperité. Mais comment expliquer batuazo pesa bango temps, batuazo la bilamba te ba benga bango ba saper. Soko sali on jeune yo ya ba sapatu, sala on jeune yo. Soko sali commissionnaire ya ba sapatu, sala commissionnaire ya ba sapatu. Oyana makambo ilamba te. Merci. Et puis soko lingi musique kende ko beta musique oyoyo bimisa mungongo ya solo. Merci beaucoup Nayokio. So ingo sa musique so ingo sa magasin so ingo sa nini bimisa oyo zali merci wana kena epa ya papa so bande ko bolanda mingi toza devant le capitaine de l'équipe d'Adimbela toza pena papa na biso le chef de projet Croqual Wozi alors on a évité toza na kata Congo central na spécifiquement la ville ya Matadi baza ba sapeur oyo baza ko tambola monde entier mais papa dine na kata ville ya Matadi baza ko défendre la kena papa na biso d'Adimbela. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le papa? D'abord, il s'en va papa qui fait ça. Sapeur, ça musicien, ça commerçant, je ne sais pas, ça ni les autres. Merci beaucoup, maman Alice Esthétique. Je connais un caméraman qui n'a pas il faut bender à triple yangando, ya rouge. Il faut bender à ngo pour mon rapport chaussure papa griffe malgré ça coordonné mais encore ça la monter. Place mondiale l'accès qui ndokinawa. Triple, ça c'est des triple Weston. Et puis oui, dans magasin ya sika. Osomona bon lelonga na koloba ndenge ni bino ba journaliste ne bo pesa bato wana nyoso to ceux qui ba patouziana ceux qui ba papa griffe bino ne bo pesa bango mpifo to sali parce que bino ne bo komisa bango papa griffe oh bon papa griffe n'est pas un sapeur papa griffe to yebele ke aza commissionnaire ya ba cordonnier asala moi ONG na ye pour ko bimisaka mbongo na l'état pour aller ka mbongo ba sapeur. Mais le lot moni pendant disparition ya ba grand prêtre na nyosu to mona ki mutu moko te a s'autoproclamer qui est Aza roi de la sape. Alors le lot ko mona grand prêtre de prêtre Rife Kono aye. Alors Aza mutu yo il faut to appuyer, il faut te protéger, il faut te pesayer maboko parce que maman Alice Esthétique ceux qui ozokatanga ka ndengona okobumisa ngai image. Alors Rife Kono aye na initiative ya bien yende afanda na masolongo na ba grand prêtre qui kester ba papa wemba ba grand prêtre Nyakos lelo aye po sala mausolée donc au monde qui a pesi biso fallait alors mutande mwana tolendo tikate to mona ka mutu moko na télé o asa sapete alo ba buso ba contre non grand prêtre de prêtre Rife Kono alors avec beaucoup de place pour ça le quoi yo so tomboli biso yo so tala musique ya lelo wa beti wana mais bato ba lobi ngo le king de Kimafuta a zongi biso comme si papa wemba azaka ka FIFA comme si Nyakos azaka ka FIFA comme si King Kester azaka ka FIFA mais pourquoi tout le monde a dimension motema mabe na Congo oyo komake bato net ba papa griffe wa za sapete pourquoi ya ko désordre na monde ba sapete. Pourquoi il y a beaucoup de désordre dans le monde de la sapé? Parce que papa griffe n'est pas un sapé, c'est un cordonnier. Au second, malgré que cordonnerie n'a eu un appel, à cause de la chaussure de ton la lac de griffe. Au second, à cause de la chaussure na 8 heures, chaussure est aussi na 9 heures. Et pour ce qu'on contrôle ma colonne va chaussure bien, le colombo au monde est à 42, le colombo est à 41,5. Au second, mais pour y avoir des désordres dans le monde de la sapé, non, ce n'est pas normal. Pourquoi tu commences à niveau wana papa griffe? Pour le niveau misambu sakana bino na ba niveau wana
Papa Griff comme à niveau non yo comme musicien na mungongo nini na mungongo nini maman na liste esthétique parce que Papa Griff yango alors na moni que yango ba saper ba benga kai papa bank pour mungongo nyo surtout que na bank papa bank mungongo nyo surtout que na bank après ozo le balelo comme musicien au moni makambo na ba force ka yango te papa wa ba force ki musique te a force ki peut-être lamba yango moni initiative wana rive kono musique a peut est-ce que là ni même nzembo ya grand prêtre de biga chumo la yango oh mais a force te mais tala ndenge ba saper a honorer biso alors biloko ndenge wana malgré ye alingi kutute et pour ayena initiative on te ba sapa kala ya busoba ya ko ba n'importe quoi alors yango moni ke biso tant que ba soldat ne ba généraux na ye il faut to loba to ko tika ngo ndenge wana teleka merci to moni que le capitaine je ne sais pas mais ngana yebi que papa langa pouvoir aussi vraiment ngana yebi que papa Griff c'était musicien la dimbela lobi que asa musicien comment na landa ki vraiment zo lekina orchestre asa koyeba papa langa pouvoir aussi la mona ki azo le capitaine l'émission de Coran concert na ngai na gare centrale yena ba musicien bazo yemba ngana yebi que asa musicien na mona pas zo prêter ba chaussures en tant que fabricateur en tant que fabricateur ba chaussures je ne sais pas ce que bino boniye kaza ni sapeur ni ceux qui fabriquent ba chaussures ni musicien je ne sais pas ce que bino lobby pour la papa. Merci madame Alicia esthétique ngo maman si kitoko abengala bango omoni bato lokola ba Papa Griff na pesi fe ngai vice gouverneur Nerombo Mfuma Congo na pesi vraiment ba région ya ebele quoi na pesi pe les sous le gouverneur Atou Matubwa na Kuluki na pesi les sous réseau parce que bato lokola Papa Griff aza saper te Papa Griff aza pe musicien te Papa Griff bato kanzaka za saper mais asala on hygiène na ye ya ba saper nazo sengala ba saper ba Mama Africa ba Modogo ba capitaine El Chanto bino tu ba bifensi bolongwa na kwena ye parce que bino boza ba saper makasi ye akoki kokumbela bango te azokumbela bino bana mai ye asali onge azolia na sima la bino azala sapato malonga te et puis ye Papa Griff akosala sapato ba triple mabomonaki mbula mbule bete tondi na likolo linge beta journée ya lobi na Kishasa mbule beti butu mobimba tina tongo bandako edindi so na matadi awa mbule linge beta na Congo central tango na bimisi kaka chaussure oyoyo mbala moko mbula nyoso ekimi poko eza arc-en-ciel triple weston yasika yo kokolata kokosala sapato eloba nango capitaine de l'équipe asali sapato na 12h esili na 13h le kolomoko mukuse moko numéro 44 te limbisa to sisa na lupaya te malembe na lobibo ini boyebi ndenge nike ba chaussure na ye erumelaka te bolobi ke asa coordonné te afabrika ba chaussure te boyebi ndenge nike eblatama na air moke mpe pase ke kapo omekaka mpe quelque part non basaper wazaka bango wana basaper mosusu baza bamasa na biso atosimbi yango na maboko atosimbi yango ye bayebisa biso yango bayebisa biso ke bachaussure na ekutu donc bachaussure asala wana asala yango mpe bien te ozo comprendre puis lelo mama lise esthétique eloko nga na olinga naloba totika motema mabe na Congo yango moni ke Congo na badomaine ebele ezoprogresse te mpona motema mabe lelo tomoni ke non ye aye lisusu ye mpe akomi roi de la sape lokola yoki Rive Kono abimi roi de la sape ebatisi ye mafuta epesi tension ye mpe akomi musicien yango na uto loba ke no Rive Kono a forcé te na musique a forcé peut-être elamba bon Papa Griff alata na ngu l'air le roi de la sape le nkuru papa omalera kufaki esengaki guerre ezala alors babrazzaville bayaki est-ce que guerre ya Brazza na Congo RDC banani basalaki guerre wana soki ye vraiment ezalaki ke Papa Griff soki ezalaki ke yo vraiment otelemaki mpo koma roi de la sape il fallait y avant l'air babrazzaville bayaki biso bana Congo central nde tokotaki na kati ya salon bakonzi babengaki nde biso tokundaki na ye ayaki kutua ba 17h comment yo ozolinga ozwa charge ya masolo yango oye na 17h roi de la sape akufi na mboka bapaya bayaki yo oye na 17h puis basali bitumba yo na bitumba wana osa te après yo ozolobaki na yo koma roi de la sape est-ce que ngai Dadi Mbela ngai nakozala na nsima na yo et puis misiki na yo yebisa ngai nano ngai Dadi Mbela nde naza boye na telemi boye vraiment ngai nakobina misiki na yo
ndenge lelo tozomona ndule vraiment ya nzembo tala rumba ya Bigatsu tala ordre mondial mais totika biloko wana nyonso ozomona lelo ye azwaka bambongo na leta tombe ya grand prêtre Niarchos yango wana soki oke etondaki na banye biso nouvelle vision moto osalaki salon wana parce que grand prêtre rive kono moto atindaki biso mais comment yo koloba oza roi de la sape oza na kati ya Kinshasa mpe ozwaka mbongo na ba ONG na osala wana ozwaka mbongo basaper omikomisa saper mais oza saper te ozozwa mbongo pourquoi kotala même makambo tombo wana te mais tombo wana moto aza na Suisse yende moto azoya po asala tombo wana alors ekomi su lelo ndeti kaka ye Papa Griffe akoma ndeti akubela masolo est-ce que musique na yo ndenge za wana le grand prêtre Andy Iris na niveau poto akoya vraiment bini ndule na yo pour nous sommes sambu sana na batina ba niveau wana est-ce que Bigatsu le grand producteur ale no bina ndule so inga jadi mbela ko nazo boya ndule na wana Bigatsu ko bina ngo est-ce que Fex Bofenda ale no bina musique na yo oh est-ce que Saint-Eric Saint de la Plaine ko bina musique na yo est-ce que Trésor Ngado ko bina musique na yo to blesse kudi ya kubanza ou bien Brice na kati ou bien nani 007 les sapeurs d'élite de Paris Gisèle de Classe allez no bina musique na yo Freddy Nkuka le roi de Crocom Fumbi Boulou merci oh botika ba jeu na papa mona ko pizza la moita so libisa to rodi aluzi yo na yo ko ngotanga nani kombo ni ngotanga ke ba sali suni ok bolongwe na nani bosolo bela na boyota papa ok suna patu zela sali susu nini bakos basaba na mboka basali nini nazo ya epa na ye nazo ni moke epa ya Papa Griffe banda lelo na yebisi yo oza musicien te bima na bakambo ba musicien parce que forme etambolaka na musique yo za wana mungongo ezate osali onche na yo osi ba musicien bayemba nga na fandi nazo tala émission na palais méchant sona yoka yo zo yemba ozo fute mungongo ezate ozo seba organe ozo sena so batu bayembi yo yeko tafwa non parfois oyo yo ko zala ngo bato penda ke parfois batu bayemba ngai na sala na makambo ndule na pesa lelo na bimisi bina file mbongo lelo bina file azoyemba c'est moi le ngando le crocodile nde batika na ibike pecho na aja 8 ans auzala musicien na bimisi na tike wala manelia osoka ba mingongo ba son ya osala eloko wana na ye epa ya soi disant Patuziana ndeko na ngai meka ko forcer moi moke na musique mais osala chaleur te wala moto te tika ko se mesurer epai ya bina file azaleki na yo bina file aza patron na yo parce que bina file azali full boss okoki ko se mesurer entre yo na ye te ko bana tongo tipo quoi soki okei mais non leki soki aleki na mbongo okoki ko manke ye te bina file azali patron akozwa yo akofuta le premier à le 30 akofuta yo même palo fandaka akofuta ngo akofutela yo na kamwe na fandi na palais tabi okasaka na matadi awa keno biso olandaka bemission wana te na fandi nazotala boye na mona penza Patuziana soi disant aleki azo chrétien bina file mais bina file aza petit na yo azo parvenir koloba ngana za mona kombo wana bina file eza kombo falenga na songo eza kombo bamela kampe yo kamso dosala ba arche ba makambo to beta le 2 juillet tembe la foire fikini yo Patuziana ozala lemba yo zo kumba velo ngala yebi yo tuna baya denda la lemba hein mais moko bina file mais lelo yo bete koma yo monyo lelo azwim pifo po afadaki aye pembe na servi pembe na King Kester tango aye pembe na King amoni que non azo ba cinquantaine azo ba nini abanda kolobaka amimoni que yepa akomi King Kester non oza kesterite kesa daya soko lingo na carré ya kesa yaka malembe bina file yebe amiyebe na ka vision tango ba yeko sala album wala bina file ajimba la moko porata bina file malamo bina file azuango tango azui petit wana na âge ya 8 ans na tine petit palo ni pesi comme bina file abifie bina wo batutu balandi bina wo lelo petit bimi na mopepe wana yo tata munene ozalaka wapi soit disant bino boza
bana ya King Kester fallait boyebela kombo wana lelo peta bimi na kombo de maman Lucie esthétique après yomba la moko komo ya oh kombo wana bina filet fallait ngala zwango mais bina filet za leader na makasa mbala suka eza na mbala liboso pe mbala suka puis pas tout ça asa sa périté banda papa wemba daya alata nini nebembe bino bato mosusu bokomisaka basaper nga lokamwa bino nebembe ya King Kester patuzia aye na taxi azoganga yango oyo arikoko fere nazotumbango yo oye na pantalon azotumba pantalon abombi kote ya griffe azala kote ya griffe wana alongola te na pantalon mosusu oyo kindoki te kindoki keba obala matadi oyo bala matadi Papa Mouchoua, papa Kitsa, moi, papa tika na yo ça perd tout temps la rapida to ça même toi ils ont ngam invité bino ngala pesi papa kota wa ngala pesi bino parce que ngala pesi bino madame ngala pesa ka soit na pesi 20 on a pesi Papa Mouchoua parce que j'ai invité na ngai merci beaucoup na kanisi na je ne sais pas ya na monde beaucoup na ba Houston vraiment oui quand on est dans maman Lucie alors oui bana olobaka sona ko compléter pour makambo ko na ngai ngalo alobi ko na Patouziana Petit Keba je suis le chef d'état-major général de la SAP du Congo mais ce qui est du Congo central parce que Congo central est la province de ngai et d'abord au bimina faible yo ganga ke non oza industriel et puis oza mutu ya école de boule mais kokamwa école de boule falo luka biso ba sapel po budaka ne biso yo zo ko muto ya sali musique na ye musique ne bato sepel nango yo Patouziana nek ya batu et puis oyebi peke wana asa ya biso parce que ngando le crocodile ya formé yo le kana ba TV ko okini ko loba n'importe quoi yo ka tilero bon ça qui na King Kester ne comme il s'appelle non King Kester il s'est biso que yo Patouziana comme il s'appelle et puis ba jacket on là ngala ko là ba jacket wana ta Patouziana Petit Keba petit Keba et puis leur fille azalaki na bomoi olekanaka Patouziana Keba ko yako beta manao nkuba na bilamba attention au Congo central ko beta mankuba na bilamba Patouziana yo kati ba jacket on là yo oso latani à part boro via tikela wana boro wana komisato okende koto osonga koto yango na yango forme ça sérieux attention aujourd'hui les gars ba TV ba jaquette minene okende ko loba n'importe quoi contre la fille et on salo solité et puis Papa Griffe attention Papa Griffe roi de la SAP déjà ça na kata mabele roi de la SAP azade na monde roi de la SAP azade na planète donc botinga ba wela wana nyo surtout Papa Griffe oyebi et puis cette fois-ci tu ko beta on su kolika bozomona parce que et puis ça peut être na Congo central Diego les biso de kutana ba mindele bango ba Papa Griffe bazo chama kela papa ba se ba mazalaka Diego Kawa découvert la bouchée du fleuve Zaïre vers 1882 et puis fila Kinshasa et ça en 1925 car ça moulayi biso na bango alors le Papa Griffe chaque nous na point nga saper na banema bobanela makamongo ebwe uta kotoyo alors biso ce qui te ndimi mutu wana yango même na poto même okangami photo na Monsieur Yoshi ce qui biso te boyi yo yebake musala ni so sala ça musala mpunda donc confirmation ça ne biso awa Patouziana bosala ka ba jeune bino wana okena na gambela osomi mo elamba na otongisi otongisi mo elamba na yo bosala na ba jeune bino wana bino na Kinshasa oza Congo central attention en tout cas retenir sur ba souffle na yo merci beaucoup Patouziana aussi okebi ceci ko bino pe kolata bezolata bozo swambo ngango ya bino mo kosala to ko defaka to ko kendaka pe ko zona cimetière ndenge na yo ko babiki ba sape ko mo simba kiss pour zo bilamba alors je ne sais pas bino boza sûr que boza boleki ba toto ba leki bino pe bazali mama oza ba collection 2021 et si to zui yango déjà na 2020 et ça ba collection yoji ya mamoto 2021 to zui yango déjà to zola tango na décembre 2020 vous comprenez et ça babilamba ya kibulelo batandi na poto to sombi
Vous comprenez? Où est-ce Congo central? Où est-ce Congo central? Donc, deux fois terre, une fois avec action, pas la matadi, pas la danger, pas le Congo central, pas la danger. Papa Griffi, keba. Na minute oyo mama lusi esthétique nazoloba esi bafungoli déjà prison oyo ya kibokolo soki papa Griffe ozoyoka te bakokanga yo na site ya le king le kimakuta bakobloke yo bakotinda yo wapi na kibokolo parce que okomi kosala bafantir na makambo ya bilamba papa Griffe banda papa Wemba daya king Kester daya nanu ngai namona yo na collection ya solo te oza saperi te tika kokosa batu uso komburia ba omoni bilamba oyo ya lelo ya kibulelo tala ngo bien ya kibulelo soki kaka olati toko kosala na yo 10 émissions chaque dimanche yo bwaki biso to bwaki yo bwaki biso to bwaki okotala denge okokatala yamova oza ba kibulelo ozo eza ba kibulelo ba nouvelle collection ya Yoti ya Mamoto ba kibulelo dodeng na zabo na zala ba kibulelo ba Yoti ya Mamoto osomona ba kibulelo bangando tango soka ngando le crocodile osomona ngo buni boyeko il faut bon respecter abatu masolo elamba euta na Congo central masolo elamba euta na Congo central ngaso na bundela ka Congo central bolo bakimena ndeni ya utala bakini kuna ndeni akoma ka bundela Congo central naza mu Congo 100% na bundela ka Congo central parce que masolo ya bilamba euta awa so yo pa tuziana loba mama chaussure oyo bino boboyi ya papa siko ya bino ezouta ya potoka bozondi maka ya potoka ko boboyi ko ya bala boka papa benda na no ba komini Jimmy Weston est-ce que hier vous ça la sapato mutazo ça la sapato ba dessin o etengama et puis ndaina question na tunaki ndeko nanga dagimbela papa Griffe aza cordonnier te azali commissionnaire ya ba cordonnier azoba tuloko na njili soko ki kokelo kuta ba souve ba mettre paille ba Didier Forme azoba ngonyo soko ta bango na ONG na ye ba Didier Forme ba boya kokota na ONG na yo papa Griffe parce que yo okokom sa bango na bitendi pas la bitendi na yo te. Son excellence monsieur Musitu yenda mutu asalaka ki apesa ye gaz asali ONG abengi ye baye netikaka ke bon sera juste sapato zo simba yo di azopesa na ordre yo kutona lo sisa ngote soigner talon o bona asalaka te ayebi denga basalaka sapato te. Merci vraiment le yo papa Griffe so sala ta sandal songe pa dadimbela siko nini so sala bala photo oni boyeko ya papa Griffe bana poto place binonis tout ça donc papa Griffe n'est pas un sapé grand prêtre Rive Kono yoko répondra ka banyama mike te donc charge banyama mike ni surtout ezana mutuna biso parce que je suis le chef d'état-major général de la SAP si au tchetembe même na poto même wapi au sengi combat cash au peta sengi combat cash na zone bangote émission ezana intérêt zo panzana partout donc papa Griffe tika ba désordre na monde ya SAP parce que oza saperté na olongla na net portal na bien nazo loba no papa Griffe tika désordre na monde ya SAP okosa no bato ebele ke ozala ka saper ebele pe bandimela yo na lukuta na wana lokolo zomo chance na place mususu tikala ka ndengwana tika ko luka midi ya 14 Rive Kono sana niveau na yo te pe ko tikala ko répondre yo te do charge na yo eza par même biso ko tito zo répondre ozo mo tito linga to peso gaz pozo ozo soana déjà na chef d'état-major général de la SAP ona kenda na bunda yo so mata produit pour na bilamba et si ba benga ke ono o bunda o latani ba jeka to lata wana za bilamba attention merci attention alors bana poto bambota trop grand prêtre Chikito Mushashino ouais Chikito grand prêtre Achamo photo ouais Achamo photo et puis tu as dit que tu vas rendre dernier hommage dans février oyo alors février wana boko mona mausolée parce que grand prêtre Rive Kono soya azoya avec ba grand prêtre Bikachu bango tout baoya grand prêtre Freddy Mikomo de Milouz le place ça ba mbota trop grand historien Gisle de Clès 007 Didier Masuki mobali ya baba pembe Felix Bofenda mobali ya maman Nicole Fula do place oza ba mbota to
Kepa Di Wesson. Sans oublier Blaise Koudia Kubanza, Trésor Chimbalanga na kati ya Suède. La marraine Moussodia, la Moussodia te. Sans oublier le PDG Kulkuter na Braza. PDG Kulkuter. Comme la PDG Kulkuter et Kosoyota. Soto ye na équipe de France. Trésor Ngando. Nous sommes en déjà va pêcher pour honneur. Rive Kono. Même l'équipe de France. Yosoya au sala ba désordre dans ce qui place Moza ba chinois de Paris ba monta trop. Alino Sena scénario ba monta trop bino sur place pour ça. Donc il n'a pas autre temps de bino surtout. Vous en a quatre parce que grand prêtre Andy Iris a silsa qui va histoire on nous sur le chef d'état-major général na chef de projet. Batwana nyo surtout singawana nyo surtout baza batu na bino donc to yo kali sous guerre na motuté yango monique bango tout bambota trop place baza et sans oublier qui combo qui merci beaucoup merci tala kaka kanele kaka wuti penza kuna lete sur la 4e niveau tia qui papa nanga le crocodile de l'osi je ne sais pas olobi na bana poto parce que tozo ke négocier. Ouais, grand prêtre Djenga Samuel. Okoma lokola grand prêtre Djenga Samuel et Kosoyota. Parce que Djenga Samuel aza muto liboso o bayemba la bala OK. Le seul jeune o bayemba la papa Lutumba Djenga Samuel. Okoma lokola fille solida lusoni et Kosoyota. Okoma lokola la marraine Iget Mosodiate et Kosoyota. Okoma lokola maison Andi Iris et Kosoyota. Grand prêtre JC Koi et Kosoyota. Okoma lokola Bobette Kila Mambika et Kosoyota. Grand prêtre mère. Ah, Bobette Kila Mambika, maman Minouchi Mikalukidi. Ya bino ngwala ba saluti. Benson Mambika, Jani Suri Mambika, ya bino na ba salute. Na bosanite balangola. Na pesi Mambo Pamse, Nyoka Moïse Bambote na yo. Na pesi PDG José Wafona, ya yo ngwana Bambote, Angèle Kubela. Na pesi full boss. Bina filé, bina wo, Bambote Belé. Na bosanite le king de Kimakuta, Rive Kono. Boko maloko la Rive Kono, et Kosoyota. Acha mon photo paille grande. Ya yo ngona ba salute. Na bosanite chef la mbangu. Bande fa pembe. Ye wana nani? Masuki. Bala super Anita Lelo. Ya yo pe ngwana ba saluti boza belé équipe de France na bosanité bambote belé et pas ya kanta ya la zema bilamba likesi bayaka mon frère ya yo ngwana pe bambote belé na pesi pe bambote et pas ya trésor MC Leya trésor Timbalanga ya yo ngwana ba saluti trésor Leya ya yo pe ngwana bambote na yo pesaka likesi bayaka bambote chinois de King. Merci. Maître Force. Sans oublier la queen de Kimakuta. Président Tondolo Bilele, ya yo ango wana a connaît pas a demandé. Poko Malokola, Patrick Luman de la Haute-Tension. Et Kosoyota. Patrick Luman de la barrage Inga ya yo ango wana. Nabo sanité, si mental spirituel. Yahweh yo wana pe ba saoute. Merci. Non, de konanga ngando alaxi bango déjà ba collection 2021 ba Yamamoto. Oyo somona oyo za ba nouvelle collection ya Diversi. Et ko lier tous les forces sapeurs. Tous les forces sapeurs on n'a pas griffe. On n'a pas tusiana. Oyo ozanango. Et ko diame tous les forces sapeurs. La force sapeur boko sabato. Oh biso de saba sapeur, biso de saba sapeur. Yo ya sapeur yo pas tusiana petit keba. Le chef d'état-major général de la SAP du Congo central, place forme Outa, place forme Banda. Au moins, on va diversité. Au moins, on va diversité. Au Kenya, na Kamela, au du moins la baron. Tiens, la baron, parce que la baron, on doit tout Congo. Ça la fête du vote blanc. On va bénir la mission. Bénir la mission. Na Kamela, tout ici moi la baron. Moi, j'ai que on tient ma kela papa. Keba. Balaxi passe motema na bango ndeko oyo balobeli oso ko ba kozema bela maninga yebande ni ko samande ndeni akobomisa biso
ça va journaliste, moi je ne fais que mon travail. Voilà les acquis plein de travail au Talisa. Il y a des personnes qui disent, bah oui, là, qui disent, bah voilà, quand tu as, bah na poto et ça, c'est pour aller, bah qui m'a piqué, moi j'ai tout minouche. Mikaluki dit, et na bosse de maman super Anita Lelo, moi ça dit de Masuki, mon bala bande Pembe, maman Nicole Vula, moi ça fait Fenda. En tout cas, je ne sais pas, Binos pour Ebinga, maison lycée, madame lycée esthétique, il y a à l'obel maison lycée esthétique, à l'obel maison. Centre lycée esthétique formation de Pesaka, de l'obéissance sous vraiment Léopard de la SAP, pardon, les accours de grands, nouvelle vision. Ils sont capables, ceux qui ont communiqué, ils ont le droit de réponse. Ça peut m'avoir été tellement mais en tout cas, la Combe Mouti m'a fait signe à saluer le maréchal. En tout cas, la bosse est sans plus tarder pour la léon, la canisse. Merci maman. Merci maman Lucia, Topo Sanité, président de l'Assemblée provinciale. Papa Jean-Claude Fouemba. Papa Jean-Claude Fouemba. Bon maire de la ville. Pati Njuzi, yayo angola bapote. Topo Sanité, papa la biso kolo lopangoyo. Bana poto, soy bolingo ya, boye matadi. Place à bien, t'as la présence à bien. Chez PDG Ledia. Okoma lokola PDG Ledia et qu'on soit autant. Papa Ledia, papa social comme ils sont, société. On t'a encore Sabine Hôtel, maman Lucia, pardon. Ah, ouais, c'est grand hôtel. Yabana Matadi. Maman Jocelyne Ledia. Maman Jocelyne Ledia et qu'on soit autant. Okoma lokola maman Jocelyne Ledia et qu'on soit autant. T'as la place. Maman Jocelyne Ledia. Oui, président les blancs Congo. Là, ça s'appelle Bambota. Oui, oui, Bamoni surtout Bambota trop. Honorable Billy Tunga. Donc, Bamoni surtout Bambota trop. Merci beaucoup. Merci, Toko Minasuka, Toko Sanité, le gouverneur et le peuple, à tout Matouana. Merci, merci, Banapoto, Isabozali, Nabosante, toutes les familles Congo. Toute la famille Congo, toute la famille Ngoma, en tout cas, je vous aime bien. C'est ça encore mon papa. Merci beaucoup, la présidente Nabiso. Papa, son fachi béton. Pas complexe. Soit besoin de notre côté. La lady, maman de Jordan premier. Claude Kanou. Maman Eugène Diamote. Bisukuka le grand leader Eric Nyema okoma lokola Dombro Singa ekozwa yo ta Dombro Singa matériaux yirabe groupe Jedo groupe Jedo oyo Kindoki te Kindoki Junior Amorine Adolphe Moute Bachilamina Vex Bofenda Mobalia Nicole Bula Philo Bakusu Italia Dédé Makonda Saint-Éric le conseiller Osiris Akobo le meilleur JR Ntimba Maître digital le king Surtout y'a Pato te dit Serge Caché est-ce que commissaire Nabil Okota Maya la Prince Kokende Chine Eva Tumba Nanverse surtout y'a Turquie te dit Kebako yo kenda à Turquie Bilokos Ah Michel passe à la base man mais ça peut passer. Je suis belle maman de Jordan premier. Claude Kanou Maman Eugène Diamote
Adelar Damon, Tika Mayor Lunge, Patrick Lomande, Tondolo Bilele, Crocodile Alouozi, Dadimbela.